Tokotala CGTV, maman CGTV, papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez, pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Premier, wana igozala bien te. Pona ndeti ngana kana ngai, bon ngana zana nga voyou te, nazana ni te ngana za intellectuel na tanga ba classe na ngai. Cop ndeza te. Yango nde to sala ka kopo. Soki boye donc tu éviter président et débiso ba konzamboka ba aider biso pour les premiers. Toté katati ata ba 0R kaka. 0R bena so couvre fait bandi wana tanga ilong nanga kuto imona nati. Tuko. Te na ba fête o po eza ba période ba fête ba mekana ko modifier ba tana bango ya couvre fait peut-être ba tsanga ta 23h. 23h to ko kanga na biso wana ko sa bien pour muta ko utane musala bien. Ayeti ba 21h ana zaleza sombe loko alie bien memi na ndako azaleza mais ba 21h o bate o couvre feu e simba penza te e boma biso penage ya oteka makasi awa to sengi na ba konzamboka ba yikela biso tama ba pousa ta moi 23h pour songa biso ba coopérer sinon vraiment e simba di bale misela biso moi muke ba mango esala bien malgré corona de ce corona ya kana butu to ne ya esala ka journée mobimba mutu akozala contaminé mais bameka kolembisela biso pena basinga pour moment eza moment bafete mutu nyonso surtout aza na posa ya kofete nona bakambo batieli biso vraiment ezopesa biso pena pasi bameka kolembisela biso mwa moke bameka kolongola nanu balongola nanu nini wana nini ya 21h bapusa biso atati ba 23h ata 0h ekozala possible tozala bien epa bakonzamboka tozosenga bayeba kotala biso mpe bato tozanga ndenge nini tozovivre nga nazo bon eza nango mwa bien na ntango balobaki mais batala mpe biso ndenge ezomarche tozokoka vraiment te mpo todébrouillaka tolalaka ba 22h 23h na koluka kaka 1h balami na bandako bakonzamboka bakokomprendre biso nde tovivre. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonsoir. Comment on a Dan? Ouais. Nga boulot nga cop nga na salara na sala na ba boîte na ba terrasse boulot nga yango wana. Donc c'est un peu ça. Normalement, toujours se retrouver vraiment té. Toujours se retrouver té, les clients basaté, tout sous bazo banga, donc n'est vraiment tout ça effectif na biso, les autres qui est vraiment bien té. Donc tout ça vraiment na président, ce qu'on a aidé biso à table les 25, na les premiers à aider biso à tatoté quand normalement on a souka, na ba 23h ou soit 0h, ba tchata couvre frais on a parce que comme ça toujours avancé té. Totanga ba classe to sisi ba classe mais misal les athées ndenge na biso te débrouiller que ça na terrasse na ba terrasse donc commerce eza ma casse na Congo eza kolia na komela parce qu'on a ndenge bazo kata biso 21h wana vraiment pour na biso toujours se retrouver te net tisiko tandenge naza elamba te eloko te baleki bana bazwe eloko te pour na nini mbongo eza te ngamo na nazoteka te na journée soko teki 10 000 opesa na ndako nini pe bar ya ngai te ya boss donc vraiment président alors que la biso vraiment mawa pour les 25 dans les premiers et ils allaient bien. Liboso a biso tozana bandal c'est Paris. Toteka 24 heures sur 24 heures ba congélateur ici là. Toteki vraiment congélateur est vidé to comme luka ya luka. Mais mikolo eza soki boteki kazera moko esili donc anapi pour beaucoup tandako. Ma papa na wana cri na biso donc ma papa donc rien. Banda les arabes étaient 24 heures. Mais, pardon, dans l'Ilo Basuka, pour Bakonzamboka,
s'il vous plaît, oya cop na biso. Soki vraiment ba aider biso te na premier, wana ikozala bien te. Pona ndeti ngana kana ngai, bon ngana zana nga voyou te, na zana ni te ngana za intellectuel na tanga ba classe na ngai. Cop ndeza te. Yango nde to sala ka kopo. Soki boye donc tu éviter président aider biso, ba konzamboka ba aider biso pona les premiers. Tote ka tati ata ba 0R kaka. 0R bena so couvre fait bandi wana tanga ilong na nga kuto imona na ti. Tuko. Bonsoir. Nga komona Clément. Ya. Tenga na teka na teke we ya. Koteka vraiment exact. Po to banda biso ba to teke we to banda na 17h. So to bandi 17h to koma ti ba 2h 1h wana 1h de banzo bonga ba 2h okangi. Siko boye ba te couvre-feu 21h. Moi to ozwa penza ba moyen te o teke la vraiment nde to anda teka liboso. Ba je penza ekufi vraiment. To teka penza bien te. To teka bien te. Faut pas pousser biso atati 23h bien 22h. Lande koza biso bien mais 21h to teka bien nde minute. Ba créer de ba comment préparer ba kende ke biso peto kanga pour 21h kala te. Te liboso penza so to comité ba 2h 1h wana tondo te kana biso de ba 280 000 boza so za pe na chance ba 300 mais minute to comme te ka ba 150 ba 180 pour beaucoup ma 200 na passe pour to fonga la peine en 14h boyo kanga 21h na 14h wana ko te kezala penza te côté que bana ebonga ba 19h bato anzo zonga banda ku ba 20h ba zonga banda ku ba zonga ba 21h mais bato ba ko zonga ndako avant moya le kana somba biloko ezate directement ki na ndako atana ba moya muta vendre ezate aki moment ndako kwa ta la da air ya couvre-feu. C'est ça le problème. Et na ba fête au po eza ba période ba fête ba mekana ko modifier ba tana bango ya couvre-feu peut-être ba tsanga ta 23h 23h toko kokanga na biso wana ekosa bien po muto ko utane musala bien ayeti ba 21h ana azaleza sombe loko alie bien memi na ndako azaleza mais ba 21h o bate o couvre-feu et simba penza te e boma biso penage ya oteka makasi. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir grand frère. Comment on a vraiment aimé Chikwenta? Ouais. Juste na terre ba Cabri, ba Yaja, ba Quiz. Juste koteka na biso ekufi na ngongo toza awa. Puisque biso to ba tumonga 21h ti ba 23h01 tokangi. Mais na ngonga oyo toko kwa suti. Biloko ya mifa donc ekomi pobo sala biloko moko ezake no ya 500 pobo se retrouver. Donc to se retrouver le monti. Jise koteka liboso biso kopo na biso ebandaka 18h ti ba 0h na bokangi. Donc nangonga o ekomi 21 bokangi donc tozwa te le monti biloko elala donc ba client na tongo ba ya ba déranger biso esimaka ti. Bon ndenge batie confinement na kala to banotika na biso so biloko ya 50 000 esila nangonga oyo tokomi biloko ya 30 000 esila ti donc tokoka ti donc babongisela biso ere moko ezake no to se retrouver na biso bakopera. Awa tosengi na bakonza mboka bayokela biso ata mawa bapusa ata mwa 23h po esunga biso bakopera sinon vraiment esimba ti. Bonsoir. Kombo na ngai Monsieur Junior. Nga msala na ngai eza cop na ngai nasalaka yango. Na moi nasalaka msala mosusu na pokwa nde ezalaka nayaka koteka biloko na ngai mpo nazwa moyen ya kovivre. Sikoyo batie couvre-feu na 21h ya. Est-ce que vous se retrouvez? Efalai bakonzi ya mboka bameka kolembisela biso moke.
bakopo yango ezosala biso po tolia na bana po esunga biso na famille na bapale balemisela biso mwa moke bamakambo yango esala bien malgré corona toyebi te so corona eyaka na butu to ndenge nyonso esalaka journée mobimba moto akozala contaminé mais bameka kolembisela biso mpena basinga mpo moma oyo eza mama bafeti moto nyonso surtout aza na posa ya kofete nana makambo batieli biso vraiment ezopesa biso mpena mpasi bameka kolembisela biso mwa moke bameka kolongola nanu balongola nanu nini wana nini ya 21h bapusa biso ata ti ba 23h ata 0h ekozala possible tozala bien. Bonsoir papa. Kombola ngai Fabrice India. Bon, nasalaka mosala na ngai ya kotumba bataba soso ndenge tomesana ndenge tozovivre na RDC. Mais vraiment, j'ai remarqué, na temps oyo, les ont marché vraiment bien. Parce que bah tchaki pour moi. Pardon? Ok. Non, en tout cas, il bosse les caca. Mais si on est à 4 R, toujours qu'on vraiment tu regretter ma casse, tu en as pas si biso to ça ba tout le monde boye to ça na ba moyen peine à gravité faut bâtir la biso moi temps ya ko réduire ko laisser bana na ko sunga famille ndenge zala to se retrouver tenir ba katela biso temps pas si vraiment ma casse net sur mikolo liboso to anoter ko travailler ba 300 000 francs mais mikolo au moins en mois 50 000 70 000 biloko lali et poli biloko et baby. Donc tout se retrouve au matin. Pardon. Et pas parce que konzamboka. Todo senga et pas konzamboka todo senga bayeba kotala biso pe ba tutozanga ndenge di todo vivre. Ngala zo bon ezana ngo moi bien atango balobaki mais batala pe biso ndenge ezo marché. Nous avons vraiment été pour te débrouiller à 22h, 23h, na koluka kaka, iner balam na bandao. Bakonzambo ba ko comprendre biso neto vivre. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV.